Tata mwana velela tino mintino mbote mukumbwase ye mwana tata mwana velela mukumbwase ye mwana ye tata mwana velela. Tusamba. Ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa seditu, ye untwari ya mwanda velela, bika wakalanga yetu, tuka wakwa yelemvu, se mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata, mwana pe tata molimo santo, tolandi matei na biso maman longi mutatei biso abandelaki na banzembo bayuda akena mibeko mikanda na ye ya suka toyoki tobomba tosalela mpona mokolo wana tobika. Tozaki na batata na biso papa mfumu longu aza koloba mingi towelela nanu bokonzi ya likolo oyo etikali ye moko tata nzambe akosalela biso. Nkolo Yesu ayaki na mokili ntango na ya kozonga ntango ekokaki ye alobi nakei nake kobongisela bino esika tata nanga aza na bakiti ebele kuna na kozala bino nde bokozala wana. Mingi balobaka tosambelaka tozwaka nini soki olandi makambo ya papa mfumu longo oyo azaki koloba bokonzi ya likolo eske na mokili toumelaka te soki okufi okoloba nini nani akoyamba yo yo oboyi nzambe oboyi nkolo Yesu oboyi tata molimo santo nani akoyamba yo nani akolakisa yo esika. Likambo wana ezali monene na mokili eza ya biso te tozali bapaya me tozongaka epai ya tata na biso yango totikaka mabe tolandi nzela ya nzambe po ete ntango olongi nzambe ye moko akayeba esika kotia yo na misala oyo osalaki awa na se. Yango tumipesi mpona tata nzambe. Nkolo Yesu alobaki yango biso mpe toyebi yango ke tosalelaka tata nzambe awa na mokili kuna tokendaka po tozwa lifuti kasi mingi naza nanu jeune wana makambo bavie olandi nzambe ozomona lokola obungisi likambo
esi mwana muke akukufa, mukolo pe akukufa, koko pe akukufa. Totikaka biso nyonso mokili oyo. Préparation na yo fo bandelango na mokili. Otosa. Mosusu pe bakoloba ke Nzambe azali te. Pasi ya boye. Nzambe azali te. Nzambe azali. Nzambe azali. Mena mpasi na yo soki ozosalela tata Nzambe, Nzambe pe akobosa na yo te. Kamone yango oyo ezaliki po batata bazali kote ya biso bokonzi ya likolo. So sosoli oyebi olandi yango bengami mwana ya tata Nzambe, surtout kolo Yesu. Bamosusu bakobondela na kombo tata asili wana. Bamosusu bakoloba kombo ya Kristo esili wana. Ya tata Molimo Santo bayebi yango te. Bamosusu bakosenga tata mwana pe tata Molimo Santo. Po Nzambe alobaki yango tosala mutu soki azalaki ye moko te. Tata mwana Molimo Santo. Tata Nzambe asali mutu. Kolo Yesu ati makila na mai. Molimo Santo asali molimo oyo elobaka oyo esalaka. Ebongo nini susu okoluka soki bango misatu te. Biso toye kotonga Yerusalem. Eza mosala monene. Eza ya mutu te. Yango nde kobikisa yo. Po mabota na mabota bakoya na Yerusalem. Soki tobongisi te, nani lisusu akosala? Jeteki nzembo moko. Lutatamana. Banzembo tuzopesa tolemba te. To continue kosala. Lutatamana. Eza na Kikongo lutatamana. Mebo continue kosala misala oyo bapesi bino. Kuna nde tokolonga na kambo oyo bapapa bayebisi biso bien. Bolingo, mibeko, pe misala. Lutatamana. Soki basisi faki nde akotuta lisusu. Makelele wana eza bien. Wetikulu vingira
Merci, j'étais qui? Merci Fakir. Tuza kowele la bokonzi ya likolo oyo etikali ye moko Nzambe akosala makambo nde yango oyo. Nalandi programme soki tobimi na libanda honneur. Sima ya honneur basiroya baza na exercice toyoki sango ke bandeko bakonzi bauti Angola. Biso na lingomba ndenge tolobaka Angola motu, biso na RDC libumu, na Congo Brazza nde makolo. 2006 tozaki na conférence na Kinshasa, tolobaki makambo ya Papa Simon Kimbangu conférence, tolobaki pe makambo ya Mama Kimpavita. L'État ya kuna basali programme surtout moni bakonzi baye tinezali Mama Kimpavita. Ye mutalobaka koya ya Tata Simon Kimbangu alobaki yango tango apaya bautaki na poto baye alobi biso pe toza na Nzambe na biso Simon Kimbangu. Wana na botami te ndenge nini likambo ndeko babomaki ye. Biso na nkama tofetaka fête le 2 juillet Koko Kinzembo, totiaka pe Mama Kimpavita le 2 juillet fête ensemble. Kuna sikoyo baza na fête ya 2 juillet ya Mama Kimpavita. Sika biso tobimisi mise biloko wana baye nango tokotala po ezala programme ke c'est vrai oyo tosalaka ya Mama Kimpavita. Yango kuna nde utaki kombo ya Tata Simon Kimbangu tokotala simande eutikala na biso awa. Yango wana tobetana na maboko. Tomonike likambo oyo Angola yambi atie Tata Simon Kimbangu na esika na ye. Tozomona Mama Kimpavita mena maloba na ye lelo yo toti Tata Kimbangu na place po mise oyo esalami pona likambo eutaki na Angola. Makambo mingi ezali kuna nde Papa Mfuma Longo aza kokende kuna, Papa Liangenda ye aza koloba boye soki akomi kaka na mbanza Kongo anyati Angola nyonso tinezali makambo ezali ebele to bando koyeba ngo muke
l'État kuna andimi awa biso pe tondimi le 2 juillet feti monene kozala kuna tokotala ndenge tokosalela na programme oyo bakasengi soki tokomi pembeni tokoyebisa bino tosilisi na kombo tata mwana pe tata molimo santo amen. Quando estou a explicar uma coisa, começa a ignorar.
Mvumbase yomwana mwanda velela amen. Liboso tokotondo papa na ndenge azwaki mokano ya koinvite Angola po ya koparticiper na commémoration ya mama Mwilu. Toyebi ke mama azalaki mama e biso nyonso toyebi importance ya mama kati na ndako. Bato mokili balobaka kutu soki mama beli na kati ya ndako, ndako ekomaka malili, ndako ekomaka esengo ezalaka lisusu te. Alors c'est pour cela que l'invitation à papa mokonzi na biso ya province du Zaïre a sepela qui était to ya ko répondre et puis to transmettre pe message ya salutation na ye et pas ya papa pe et pas ya libota nyonso ya église kimbangiste. Ya mibale bakoko baloba vokuze kuno tukidiko kuno kwenda ngampe tomba bazaila nga kwako mkato nalingale loiboye soko yebi esika yo utate place bo zali ko kende moyo yebezate biso il faut toujours avoir la référence à biso parce que quand papa dit que mama Mwilu asindenge baba na hotel so banda lobiti lelo to yebi oya salaki mais to yebi to yo kimpavita mama kimpavita salaki ba mindele kutu babengaka ye Jeanne d'Arc d'Afrique. C'est exactement au Jeanne d'Arc na France à salaki yango pe mama kimpavita a salaki yepe moto a annoncaki arrivé ya papa Simon Kimbangu papa si atea gibisha monakati ya ndakwa nzambe. Alors tokana ki ete tozwi mokano na province na biso to sala hommage ya mama kimpavita vu ce qu'elle a fait onyo salaki kibokonzi na royaume Congo et salinete kufa ye mwana muke azalaki na 22 ans a telemi place abi azalaki abi nazali kotia kibokonzi na mbanza Congo o ezali capitale ya royaume Congo mwana muke elenge azwaki makasi na ba landi na ye ayaki pe asalaki wa asalaki ndenge toyekolaki na histoire. Pourquoi to sala hommage à mama wana potoyebi ete Congo Brazzaville basalaka hommage, Congo Kinshasa basalaka hommage, et bongo biso na Congo Angola pourquoi pas to salela yango yango elongo na collègue tozwaki idée to sangisa église Kimbangiste na bana église Kimbangiste toyebi ete na sima église Kimbangiste bana pe babota maki biso na Angola to na Ikwesh toza na Papa Onda toza na oyo bazali ete Simon Kimbangu azaka moto mama Kimpavita azali kaka moto. Le 2 juillet date oyo batumbaki mama Kimpavita toko célébrer yango pe na Angola. Alors en principe pour l'impression il fallait que toi na ba effigie minene ya mama Kimpavita to celle qui met imprimerie ou bien comment on appelle ça cartographie bazwaki mwa ba erreur basalaki ba photo lolenge biso tolingaki bimelate ti babimisaki
to reprouver yango to bino bobandela bosala so mosala moko ya qualité puisque matériel oyo nyonso ekokende wapi ekokende na nkamba pour Nkamba batongaki musée. Alors tout ce qui est histoire de l'ancien royaume Congo, et la histoire politique, histoire culturelle, histoire religieuse, il faut na musée wana ezala ba pièce wana nyonso ezala kuna po motako talibanda ye to biso moko na mboka to kende koyeba pe histoire na biso to uta wapi to zali wapi to kende wapi yango bomoni to ina ngoma quelques photos to ina awa na sima kuna to na carte géographique ya ancien royaume Congo avec ces 6 provinces. Azalaki na Mpemba o le Zambanza Congo la capitale ya royaume Congo, tozali na province ya Soyo, ya Nsundi, ya Mbamba, ya Mbata Pempangu. Yango wana les 2 cartes tozala ngo wana. Et tozali komona ete peuple nyonso oyo ya côté oyo tozali na royaume Congo. Pona komona ngo malamu toko visiter musée nde tokuta ba photo na nyonso. Tolobaka tango nyonso Kulumbimbi. Oui, c'est vrai. Kulumbimbi tobongisaka nyonso po ete papa anyata Kulumbimbi po afungola Kulumbimbi. Alors toali na photo ya Kulumbimbi ezali nini? Ezali la première église construite en Afrique au sud du Sahara. Au sud de l'équateur, pardon. Ce qui est aujourd'hui ligne à l'équateur. Kobanda kuna bamboko aliko likolo ba Cameroun bani to kitini Afrique du Sud église à liboso batongaki yango oyo to bengaka Kulumbimbi mais to bengaka Kulumbimbi po na église oyo ba sango batongaki te mais po Kulumbimbi wana esika bakoko na biso bana iko sambela ndenge to bakayete mundele tango yaki akutaki biso to yebi nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo mosanto bakoko na biso bana iko sambela esika wana ti tango ba européen baye batongi pe kaka église na esika wana evandi yango ne sala ke lelo yo tokoma patrimoine mondial na liste ya UNESCO depuis juillet 2017. Donc Banza Congo est une ville patrimoine mondial. Kuna soki totali tomoni ndako moko bakomi musée 12 reis du Congo ezali musée des rois Congo. Pona nini musée ezalaki ndako oyo bantotela Mukongo nyonso fa bantotela linko banini ntotela linko ba roi unificateur place bazalaki kovanda ndako na batonga depuis 1901 tangu roi ya suka na 1962 akufi gouvernement ngola azwaki décision ya kokomisa ndako na musée. Lelo soboke Mbanza Congo bokuta biloko kani ba ntotela to ba roi bantinu bazalaki kosalela na leur wana to baloni misu na ngambo oyo bolimbisi na bandeko ba musika po na kati ya musée tozala na occasion otala mu malamu tozali na Yalanku na Kikongo biso toloba kuna na Mbanza Congo ete soko ya mbi mopaya il faut oya de la enku, c'est-à-dire soki ba ezali lokola tapis rouge mobozi mopaya soko oyambi ete na tapis wana eza lokola ayambami te donc olingi présence na ete na Yalanku oyo place wapi bantotela place wapi bantino bazalaki koyambela bapaya nyonso oyo bazalaki kouta bipai na bipai toyebi ete royaume Congo ezalaki na sud ya Gabon nyonso ezalaki na royaume Congo Brazzaville nyonso Congo Kinshasa pe Angola ti na Rwanda ezalaki na royaume Congo oyo nyonso bazalaki koya kuna donc roi azalaki koyambela bango na se ya nzete oyo ti Diego Cao oyo biso tobengaka Diego Cao Diego chien Diego mbwa tango ayaki na 1982 te na 1482 akutaki za nzete oyo ezalaka wana pe baroi basalelaka misala na bango na se ya nzete wana eza nzete mo munene ti lelo boye ezali kaka wana pe ba chef coutumier ya Mbanza Congo basalelaka misala mo wana po towana tribunal traditionnel ti lelo e fonctionnaka ba yambaka bapaya o toyambi président de la république soka komika na Mbanza Congo eloko liboso asalaka aye na nzete wana po ayebi utilité ya nzete wana ça date de plus de 1000 ans mbula makasi mopepe makasi ebetaka me nzete wana ekweyaka te na ntango bokoko soki kaka étape ekweyi c'est-à-dire malheur na communauté Congo. Un secret que je vais révéler tango moi mikakatano ezalaki na Congo batumbi boye étape moko ekweyaki ya nzete wana tango ekwei batumbi soki nini ba élection ezalaki awa soki nini donc soki nzete kaka ekwei étape moko ekwei na royaume Congo eloko moko mabe il faut esalema
ezala kuna na Angola o étape ya mobese kwei dernièrement tant étape ekweyaki avion à Luanda euti ye ekomi ekwei bato bakufaki et puis administrateur ya Mbanza Congo akufaki pona nini batosaki mibeko mosusu te. Alors ezali ebandeli ndenge bakoko baloba otona kemanisako, c'est-à-dire kobanda eza kosukisa te toala pièce ebele oyo il faut que ezala esengeli il faut te mais esengeli ezala na musée pona nini biso ba génération sika bayeba histoire ya peuple Congo, histoire ya royaume Congo et non pas seulement histoire ya église na sope Kimbangis puis c'est kuna ndenge boyebi Angola ezali na communauté ya makasi ya munene oyo ya bandimi ya papa Simon Kimbangu talango tuvobanga eza quelques pièces to bandi mais ti le 12 octobre oyo to sala milulu ya mama ya papa Simon Kimbangu ba pièce ekoya lisusu ya mama Kimpavita na ba pièce mususu etali pouvoir politique, pouvoir traditionnel, pouvoir culturel ya ancien royaume Congo. Merci beaucoup. Merci Toloboye. Beaucoup ça n'a manqué kuna ba filmer ba ya makesi ekomi. Ba o baza musika ba ya makesi ekomi. Bongo le moté. Merci beaucoup ça là. Bongo le filmer voilà. Merci. Kamboye. Yezindinga Eunwe Embaze Yuyakule Yanganala Esevote Kiesevoke Sayi Kwe Kulenda Preto Seva Monani eyokani musée etongami oyo ezali okoko na biso yango tomoni mama na papa baye kolakisa biso likambo monene ndenge tofetaka le 2 juillet biso akoko kinzembo tobengi bankole mama Kimpavita pasu ya monaki ndenge babomaki ye ntango babomi ye pigeon ebimaki na kati bamindele wana balobi tomemi lisumu pigeon wana
ekei balandi yango ntango ekwei balandi epungo lisusu mpe suka nango wapi gombelu tepe buni tina nkamba elelo likambo tomoni epesi biso esengo oyo wane Congo bango awa tozali na Congo bango makambo nyonso ndenge alobaki mama Kimpavita na 1706 yalobi likambo oyo ya tata Kimbangu ekobima na Congo bango parce que bango babebisaki kuna Congo bango nde yango tozali toyo kotika makambo nyonso ya mama Kimpavita na mise ya Congo bango esengo te tike te toyambango na komimisaka na Congo tata mwana tata Molimo Santa elobi ke toyambi mama Kimpavita awa na ye Yerusalemu si toyamba ye deja mais oyo ya makasi mokili balanda ke mama Kimpavita aza na biso awa na nkamba sikoyo bazokende kotika ngo na mise tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata Molimo Santo amen. Solo bandeko balandi touti bongo na ndako ya Nzambe tolandi message ya papa mokonzi ya bule Papa Simon Kimbangu Kiangani kasi lelo ezali bongo deuxième journée ya milulu na biso ezali bongo défilé ya bakado na yango tolanda défilé bakado ndenge ezali koleka awa na liboso ya Papa Simon Kimbangu Kiangani tolanda.
Mbote papa tomoni fete zalia ba mama kasi tomoni awa esangoneza ndeko. Ye mobali kasi mama mutu abota ye. Mobali nyonso azana bomo ba mama batu babote kabiso. Yango nazana bango sere. Mobali no kopesa na bandeko nyonso baza kolanda yo. Esika mama azali mobali fo azala. Wana ndenge nzamba bongisela. Voilà. Maman foyer mais Julienne. Dans la fête le 27 avril ya maman Mwilu. Oya sai na sai esengo na esengo. Oya yebi azali mama mokolo wa lelo faza na esengo na sai. Esengo etondi na mitema na biso. Kiese na kiese. Soki mama Mwilu te, nde biso ba mama toyebani te. Nde toza basi. Oye. Biso te